yango ndenge baza ko violer ba maman bazo violer ba ndeko basi bazali ko massacrer ezo sala pasi nde conférence oyo ezalaki po batala nini oyo bakoki ko fanda bakoki ko sala pardon bandeko bakoki ko sala pona ko protéger basi na mokili mobimba pe na mboka na biso oyo azali représentant ya lutte contre la femme oyo aza kolandelela ba démarche to makambo nyonso aza kotambola mboka pa mboka aza kokende koluka ba audience ya makasi pona soutien ya lutte contre la femme oyo to benge na kombo ya mama Gisèle Ndaya Ilunga yende mutu aza responsable oyo président Fatia Pessie responsabilité ya kolandela makambo oyo parce que organisation oyo esalami lelote esalama banda kala mutu asalango azali ancienne présidente ya Liberia oyo tobengi na kombo ya Hélène Jackson yende mutu asala yango lelo continuité oyo ezali ko salama toza ko continuer pona koluka solution ba président oyo bayaki na mboka na biso ba kombo na bango ezali président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazza, président Macky Sall ya Sénégal et président Etielema ya Zambie pe Paul Kagame ya Rwanda pe président Faure Asimbwe ya Togo bangonde bayaki pona kosolola makambo oyo na kati ya conférence oyo ezali sur la masculinité positive nde ezali pona koluka intérêt ya ba femme ko protéger ezali ba femme na mokili to na Afrique to na mboka na biso yango wana ba président bayaki nde balobelaki yango na kati ya conférence oyo elingi bota polémique bato bamona Paul Kagame lokola diable parce que biso peuple congolais c'est vrai tolingaka Paul Kagame te mais Paul Kagame yende aza ennemi aina biso kasi biso to za bana nzambe to inakate mais to evitaka mais na kati ya diplomatie ba koboyaka mutu te. Il faut que ça la diplomatie moko fort pour na neutraliser adversaire. Ndeto yebi ke diplomatie ya président na biso Fachi Beton ezali makasi koleka diplomatie ya Kagame lelo Kagame aza susu na ngubiate aza susu na pouvoir te kasi po président Fachi ala kisaki aza un grand diplomate pe aza un grand sage ne a permetaki que Paul Kagame aya pour participer na kati ya conférence oyo toyebi ke nyonso elekaki na kimia kasi mboka na biso ezokende liboso ezo se développer guerre ya est tozala kondima na 2022 ekosila mboka na biso ekozonga malamu kimia ekozala na tous les 4 points ya République démocratique du Congo partout peuple congolais akosirkile na kimia bana kresi bakotanga na kimia ba mama baokende bilanga ba papa baokota zamba chasse na kimia ba makambu nyonso ekozala malamu pe ekoleka malamu assurance penza ezali na diplomatie to na politique ya président Fachi ndenge azosala ndenge azomemela mboka changement ya makasi ekomona na lisusu na année prochaine ya 2022 en tout cas peuple congolais tokomona changement lisusu ya makasi koleka ba changement au-dessus to monaki yangwana toleki lisusu na 5e sujet na biso oyo to bengi l'arrivée du produit surgelé oyo to bengi na kombo ya poisson Thomson eza déjà na kati ya République démocratique du Congo et komaki déjà na port ya Matadi banda jeudi to vendredi soki na bosanité bana Congo to sepela gouvernement na biso alakaki parce que gouvernement asengaki a travailler na ba entreprise to na ba opérateur économie ya mboka na biso kasi lokola
bango bakoma déjà bakota na politique bakoma bato ya FCC baboyaki kotosa kokitisa biloko na prix au gouvernement a tchaki nde gouvernement na biso na souci ya peuple oyo gouvernement azana yango gouvernement andimaki atia mbongo en jeu gouvernement congolais andimaki atia mbongo pona babiloko ya pepe pazwango na prix ya malamu pepe asepela de gouvernement a bimisaki 87 millions de dollars américains pour na koluka ba produits surgelés oyo ekosepelisa pepe pe pour na ko imposer aux ezali ba bien sur marché ba prix sur marché ezala na prix ya malamu pour ata bango banguna ba opérateur oyo bakota na ngambo ya Kabila ba yena ba biloko na bango epeze te to pepe asentri yango te to pepe asomba yango te si bakolanda prix ya gouvernement bakokitisa biloko na bango nde pepe aokende kosomba parce que soki gouvernement atie carton ya Soso to carton ya Thomson na $10 to $15 bango batie na 45 to 50 nananga osomba epa na bango bakozala obligé ya kokitisa biloko na bango na prix ya gouvernement po bango pe bateka yango wana bomoni biloko ya gouvernement lokola esi ekomi kala mingi te gouvernement akotiango na marché et peuple congolais bokosomba bokozwa bokolia bokomela bafete to bonne année ya tour oyo ekoleka malamu pona peuple congolais na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo peuple congolais bozala déjà ya kosepela po makambu ezokende malamu yangwana tolobi eoyo baton oyo ekomi déjà ezali 10,040 tonnes oyo esi ekomi na kati ya port ya Matadi lelo yo gouvernement azako négocier na ba opérateur économique oyo bakoza na volonté ya kopesa peuple na prix ya malamu pona kopesa bango ba produit wana bato oyo bazana ba chambre froide po pepe azala na facilité ya kozwa biloko na ye partout même na ba fin fond même na ba quartier moko ezali na ba quartier ya misika ba quartier oyo to bengi fin fond oyo ezali partout na kati ya république même na ba village pepe azwa makoki ya kozwa biloko wana ekoma partout pepe congolais alia asepela soki négociation oyo gouvernement azosala na ba opérateur économique oyo bakoza na volonté ya kozwa biloko ya kotekela pepe na ba chambre froide na bango na ba magasin na bango pona kopesa moyen ekende na ba grossiste oyo basombaka na bazandu na bagambela na bapongabi na bawenze ya mike ya quartier bango pe bazwa bamemela pepe po pepe ase retrouver tango négociation wana ekosila nde gouvernement akotia biloko wana en marche et pe gouvernement koyebisa pepe kobanda lelo to kobanda lobi biloko ekobanda na prix normal bokende bosomba yango pepe bokende kokuta yango partout bokotambola na République démocratique du Congo mobimba bokokuta biloko na même prix pe na prix ya malamu pe ekosala pepe congolais malamu pepe congolais akosepela po eloko pepe congolais azali kozela bato bazwaki ba région koloba kaka nzala lelo yo biloko akolia yango wana eye tokotala bino bokoloba lisusu nini kala mingi te santé pe zokota gratuité ya santé kala mingi te zokota en tout cas pepe congolais azaya kosepela déjà vive Fachi Beton bana mboka to sepela to pesa nzambe merci nde yango tozosenga pepe congolais to bosana te kosambela makasi pona président Fachi nzamba batele apese makasi apese mayele apese ye makoki pepe congolais to bosana te azali bénédiction pona biso azali moko nzambe atindeli biso ye to protéger ye to rater opportunité oyo te o nzambe apesi biso yango wana tozosenga
na peuple congolais to simba na bomoko to landa ba manipulateur te to landa banguna ya république te to landa ba unité o bazolinga ba mema biso na ba discours ya lokuta na makambo ya lokuta yango wana tozo senga na peuple congolais biso nyonso bomoko 2023 biso nyonso to voter kaka président Félix Tshisekedi Tshilombo mwana na Nzambe ya solo toleki na produit surgelé te kokota toza koyebisa na peuple congolais pozala prudent na ba faux accusation to na ba faux information oyo ba groupe oyo ya banguna ya Congo baza koluka oyo bazali kosala pona ko déstabiliser pouvoir en place to pona ko bebisa peuple congolais mitema ya solo zomona biso nyonso tolandaki arrivé ya Maman Denise na kati ya mboka oyo na kati ya Kisangani ndenge Maman Denise bayambaki ye vraiment accueil moko bia makasi accueil moko oyo nanu bayamba batebele te bongo yango wana nazongi na émission moko na salaka ya le passé na yebisaka na batu ke leader ya solo ya este oyo bana este bakoki kotiela motema ezali Maman Denise. Maman Denise nazali un vrai grand leader ya este oyo bana este esengeli bazala sima na ye bana este esengeli ba soutenir ye soki bana este nyonso lokola mutu moko basangani sima ya Maman Denise vraiment ekozala esengo pe bana este bakomona vraiment fui ya misala ya kitoko ya Maman Denise ba grand politicien mususu oyo ya bana ya este bazokosa bana este bazoluka kotia trouble na bana este bazoluka ko déstabiliser président ya pouvoir ya président Fachi baza koluka ko manipuler bana este na ba fausse information bana este bozala prudent. Maman Denise koya na ye na Kisangani Maman Denise amemaki DG oya ya SNEL ya Kisangani nde Maman Denise apesaki DG ya SNEL maloba nde bana ya Kisangani lokola bafanda 3 mois 15 jours ou 4 mois na molili sans courant nde bango nde baboyaki DG ya SNEL bango nde bawololaki kasi ba nguna ya Congo bakati ba video ba publier yango na ba réseaux sociaux pona kolakisa peuple ke bana ya Kisangani baboyi Maman Denise ezalaki Maman Denise te yango wana eza baini ya Congo bazolala te biso moko tomonaka ndenge bazoluka kobebisa réputation ya président Fachi azosala ba voyage na yezo meme na peuple congolais l'autre côté peuple congolais zo bénéficier de l'autre côté nzoka mboka na biso tozo bénéficier makasi na voyage ya président Fachi na diplomatie na mbongo soki totali ba voyage nyonso ya président Fachi kino lelo a memeli biso au moins plus de 4 milliards de dollars mais il a dépensé pas même à 50 millions de dollars au a dépensé pas même dépense ekoki mbongo wana kasi bango bazolinga bakosa peuple congolais ba sa peuple congolais président Fachi ça dépensé au ezali même plus de 250 millions de dollars wana ezali ba campagne ya lokuta ya mabe tomoni ndenge balingaki bakosela ozali conseiller spécial ozali na kombo ya Fortina Biselele makambo lokuta a détourné 21 millions de dollars na makambo kutu ya mbongo wana balingi bakotisi kombo ya président Fachi bakotisi kombo ya Maman Denise bakotisi kombo ya famille ya papa Etienne Tshisekedi. En tout cas mawapo na banguna peuple congolais bozala prudent biso nyonso tomoni ndenge bakoseli papa ozali ya Christian makambo na makambo ya ndako na makambo ya bambongo bakotisi ya Christian Tshisekedi bakoseli makambo vraiment oyo banguna ya mboka na biso baza kosala pona koluka kobebisa réputation ya président bakosaki makambo tomonaki ba vidéo
oyo ezali affaire ya ndeko na biso ya mwasi oyo tobengi na nkombo ya mama Gisèle Mpela. Biso nyonso tomonaki lokuta nini oyo elekaki na bavideo na makambo ya lokuta, bazwi meme bana ya président bafilme bapiblie yango na bareseau sociaux partout mpo bato kaka bayi na président. Kasi lelo oyo mokili bapesa président Faci raison, mokili ba reconnaître vérité ndenge balobaka la vérité finira par triompher. Ya solo lelo vérité ezomonana ezoyebana muke muke yango na biso attaque ba communicateur ya président Faci tozali pona ko répondre pe ko lakisa peuple nyonso o bango pa kosala biso tozali pona ko lobela yango. Ya solo topesi merci na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout. Tolobi vive la République démocratique du Congo. Oya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo azali père de la démocratie super